So na ngai na tuna ka question. Rebwango azalaka na zemi ya solo ou bien azalaka babezi nde bosala. Eza vie privée nang yanga na yaye. Otripe toboti mwana akozala mwana na yote akotikala mwana na première fois la mwana keli piala mais yepe donc depuis à l'obéla makamula. Mais c'est juste que l'album est vraiment mort. Aux albums à liboso ya Tigre. Donc bon même angote na makamba léger. Na epige net par exemple na lobeli kel pa pour na epige bino boza mi makambo. Ouais, et d'abord polémique tambala moko. OK. Tondimi. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko na yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga la santé c'est ta vie. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Alors là on a une question pour mortel 6 06 06 moi déjà faut tout ça na nos répétitions ya koloba 06 6 La date de la sortie d'un album, je pense, n'a rien à voir avec un événement ou un concert. Bana poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Mais chaque fois inonce bi na remarqué soko ngo bi miseloko et yaka na mwa mupepe moko polémique. Pourquoi poni date ya le 26 tandis que le 26 tozo Zélande concert ya héritier Watanabe na Fikil o eza déjà frontiment. Ya concert na sorti album. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a
bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Aïe! Bonne année 2022! Événement! Fête ya bonne année oyo! Ekoleka kitoko awa chez Djonga 2. Ba organiser mo bange na événement. Na cadre ya ko fêter nouvel an. To bonne année samedi le 1er janvier 2022. Eko yinda mabe awa na mo bange na événement. Fara! Tunanga nini? Boko zwa fara ya solo. Wenge pusana to vanda. Na quartier latin. Fara awa. Nani aleki? Nani abeta makasi? Nani abini sarabato? Dalatina bazali ko beng sabino mokolo ya samedi 1er janvier 2022. Awa chez Djonga 2 ngandantaba. Oza kolia, oza kobina, oza kosepela na musique ya kitoko. Pe événement oyo oko vivre ezala nanu te. Na 20 € ya pamba okoti pe o vivre événement o sepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te. À partir ya 20h ti nde concert wana kosila. Chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na ngandantaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa batu. Bonne année. Bon, voilà, on va pas tarder. Je vois déjà comme on s'était convenu, il fallait tout bandana à 15h et on s'excuse pour le retard de quelques minutes. Aujourd'hui, je tenais à vous communiquer que Nazo Bimisa projet moko eza projet très important dans ma carrière. Eza projet album. Et je tenais à faire ça ici à Kinshasa parce que tout l'esprit de l'album est vraiment une inspiration. On a chaque jour dans la vie courante. Donc c'est pour vous annoncer les titres et la date de sortie. Vous avez déjà prêt pour nous dire que vous avez direct, vous avez après na YouTube. Mais voilà pour faire court, comme l'album de Tomati s'affiche Mortel 06. Mortel 06 n'a affiché toute date T, mais l'album va sortir ce 26 décembre. Donc c'est ça le grand message aujourd'hui. Mortel 06. Rendez-vous le 26 décembre. Voilà. Nous osons croire que l'artiste a été direct et clair. C'était l'annonce de son grand projet. Longtemps on a attendu cela. Il y a eu beaucoup de questions autour d'un album qui va signifier la carrière de l'artiste. Et aujourd'hui, c'est réel. Mortel 06, Mortel 06, c'est le nom de l'album. Et la grande surprise, c'est qu'on ne va pas attendre 2 ans, on n'attendra pas 6 mois. C'est pour le 26 décembre de cette année que cet album va sortir. Ainsi dit, mesdames et messieurs de la presse, comme de coutume, nos questions vont rester autour de cet album, autour de cette annonce, mais bien aussi autour
de sa dernière sortie, de sa carrière jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous nous prêtons à cet exercice. Le micro est ici. Je vais avancer vers la personne qui voudra bien lancer les hostilités. On se présente. Ken. Merci. Zoé Bangato. Il y a beaucoup, s'il te plaît. Ok, merci. Ok. Merci beaucoup. Fimbu na Fimbu Ken Piana. Tolandi nonce bi azo lancé album à Sikezo Bima. Mais chaque fois nonce bi na remarqué ce qu'on bi misé loco et ya kana moi mon pépé moko polémique. Pourquoi pour une date il y a le 26 tandis que le 26 tous Zélandais concert il y a héritier Watanabe na Fikil où ils ont déjà affrontement. Il y a concert na sorti album. Deuxième question Zali. Biso a les plutôt pas le direct. Deuxième question Zali. Inonce bi oza ressortissa ya Goma. Le lot moni vena biso Koffi Olomide auto sala tourner côté ba est wana place Kenda Sango kuna bitumba kuna place vraiment babomaka bato ebele mais tolandi kisinjo rasali micro baladeur na kati ya Goma bandeko ya Goma oyo baokelaka mawa monde entier ke no bandeko na biso basila kuna bandeko ya Goma bakomante balobi kuna guerre ezalaka nango te oyo nyonso toyokaka eza makambo ya lokuta yo etake ressortissa ya Goma omeka koexplike biso kote wana mwa moke. Troisième question ezali pardon excusez ngai Inonce Bi aza artiste ya monene oyo s'exprimaka très bien en anglais surtout soki otali accent vraiment ya Inonce Bi vraiment anglais américain nde abimisaka soki natali anglais baanglophone ya Angleterre ye mpe nakenda ntina anglais baaméricain. Mais côté la musique ya monde lelo est dominé par des artistes anglophones. Et là on est les gens Inonce Bi ça la featuring na ba artistes au pena baza pena au sommet pena ya musique ya monde parce que ba artistes baza au sommet ya musique ya monde les artistes balobaka anglais. Inonce Bi to mona ki on ambassadeur aux États-Unis bo so l'anglais très bien. To ebité là on est les sala kake au sala ba featuring na ba artistes wana te. Na go tuna question suka Inonce Bi on est remis à 25. Ok, nazomona ka ndenge bosala baje na rebo. Moi baje pena ya makasi baje na pena ya makasi trop. So na ngai na tuna ka question. Rebo ngo azalaka na zemi ya solo ou bien azalaka babezi nde bosalaka parce que toyebi ke mwasi oyo aza na zemi eza na certaine ba mwa moko boye mwasi akokisaka bapekisaka asala makambo ya makasi. Mais yo jusque là ozosalisa rebo makambo oyo azomérite na zemi ya monene toyebi te. Meka koexplike biso. Merci beaucoup. Merci. Bon, je pense que nous donnons l'opportunité à l'artiste de répondre à ces 4 questions. Juste après, tu reçois 3 questions. Mais on va éviter, s'il vous plaît, d'avoir 3 questions personnellement. À la rigueur, 2 questions, s'il vous plaît. Comme Tobandi est un peu en retard, nous n'allons pas nous éterniser ici. Merci, la parole à l'artiste. Merci pour... Bon, on a aussi répondu, on a aussi rappelé Nango. Bon, la première question c'était par rapport à la date. La date de la sortie d'un album, je pense, n'a rien à voir avec un événement ou un concert. Héritier Watanabe, c'est un grand frère que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup. Nayemoko Ayebi. Et je ne pense pas aussi que quand moi j'essaie de faire mes activités, mes actualités, et ça a un rapport à la polémique. Naloba toujours, bato bazwa la polémique. Et ça bato bayo kakango na ndenge na bango. Parce que quand on fait normalement, on est un artiste, on est aussi une entreprise à part. Quand je fais mes histoires, j'ai toute une équipe. Je ne pense pas que Nasala Kango pour léser bateau parce que ça demande beaucoup d'énergie pour ça la makamboka pour na bateau. Déjà pour la sortie de mon album, je pense que comme vous le savez, moi j'ai toujours l'habitude de ne pas annoncer des choses et où mais la makasi pour me ça la paix accident qui a tiki pe album. Donc nalingaka soki na annoncer loko to si la nambala moko parce que ezaka musique
album eza dit la drogue te po eumisa ti bato pe babanda kobosana na titre pesa. Donc je suppose que le 26 décembre eza kaka na ba jour à ba fête awa, et ça n'a rien à voir vraiment avec les concerts de mon grand frère Wata. Je pense que Koutou Soy Nazana qui sait, je peux même aussi faire un tour là-bas si je ne me trompe pas. Soy Nazana mais ça n'a rien à voir avec ça. Deuxième question, ressortissant à Goma Balobi Kunaba Boumarabatouté selon une vidéo de Kissinger qui avec Kofi Olomide. Bon, dans ma cambo ya communication par rapport à la situation à Est, je pense que ça tout dépend de comment on communique ça à Kinshasa. Je pense que déjà à la base, naza mwana Goma, à la base, beaucoup de gens que je vois à la télé, donc belé na katipe na bino. Tant que beta masolo à Goma, déjà il y a confusion makache. On ne parle pas de Goma par rapport à la guerre, on parle de l'Est qui est attaqué chaque jour. Goma c'est une ville et là chef-lieu à Nord Kivu. Ba guerre wana oboyoka bazo boma batu ezande na Nord Kivu, ezana Sud Kivu, au fait ezana Est en gros. Mais mutu moko te alobaki na Goma chaque jour guerre ezalaka. Goma c'est une ville où les gens vivent normalement. Soki boyi ke eloko menace moko ya ba rebelle comme type pembeni ya Goma, c'est là même que encore ba média et panique makas, parce que Goma c'est une ville où même ba expatriés batu ya minene ba utaka na bamboka minene o normalement ba yebi ke ils ne peuvent pas aller na ba zone à guerre, ba yaka pe na Goma tokuta na pe na ba Goma boyebi ba yebi histoire na ngai ebele ya batu ya danger na ba États-Unis na yebana na bango avant na ya na kin, parce que c'est des personnalités qui viennent souvent visiter Goma, ba Ben Affleck ko boka ke tokutana to saba makambo mususu ba star mususu ba basket mbala liboso tokutana na Serge Ibaka. J'étais pas à Kinshasa, c'était à Goma. Donc Goma, quand on parle de la guerre à l'est du pays, c'est pas à Goma. Goma eza kaka ville oyo tango pe ba problème eza ba quelques réfugiés ba kozala misusu ba kimakande ba Goma. Donc voilà, à Goma il y a pas de guerre. Na normal à Goma il y a pas de guerre. Donc ça dépend ya façon bozo communiquer les ango. Mais moi je pense que on a aussi toujours besoin et à commenter toujours par rapport à la situation sécuritaire, parce que ces solutions ils ont amité pas si wana o eza pembeni ya ba voisins ou bazana ba intérieur ya province chef lié à nango Goma pe ekosibir yango. Et puis l'autre question c'était quoi? Anglophone, tu parles bien anglais. Bamoni on a ambassadeur Amérique, pourquoi est-ce que ça va featuring na ba grand wana musicien anglais? Je pense j'ai toujours l'habitude de dire que nga ba projet nanga nalinga toujours ba annoncer à la moins que ba action. Donc j'ai déjà commencé à collaborer depuis longtemps avec des artistes anglophones. Ça dépend de bateau. Façon de jouer l'artiste. Nous ici, quand par exemple on ne connaît pas beaucoup des artistes, donc quand ça bah danger te. C'est quand tu ba kombo ya kala wana te to iba te ba to asika pe ba koma. Donc to quand ça que so to ba kombo wana te États-Unis c'est que bango te. To ibe te ba star asika pe ba génération pe ba koma. Ba wa ba kala wana c'est vrai to yeba bango mais ba misusu pe ba koma. Du coup tout dépend, je pense, de la compréhension de chacun. Moi, j'ai commencé, déjà, c'est bien de le signaler. J'ai ce côté-là, un peu anglophone, pour effectivement, un peu place carrière, Nanga et Banda, ils ont une influence à travailler à Con et tout ça. Donc, j'ai appris, j'ai eu le temps d'apprendre. Bané, Belé, Belé, et les cas, toujours, Pembeni, il y a des artistes à Minen, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, pour moi, ça, c'est pas un problème. Pour la Afrique, pembeni na biso ape banglophone baza, tina bazambi banglophone baza. Bon mona ba concert ya ba artiste na biso ba ke bazambi français te. Balango to ebite faut que moi English ekota. Donc ça dépend vraiment chaque fois de la compréhension à mutuna mutu. Par rapport à la question ya Rebo. Je pense que c'est notre vie privée na loba toujours. Façon ba bino besoin la makambunde et kenda moi gauche. Déjà, j'ai pas l'habitude d'y avoir ça la base sur des choses vraiment, il y a bandenge wana oboyebi. Du coup, j'ai toujours l'impression que parler très souvent il y a makamboana et puis ça binoka ba élément
il y a incompréhension lisusu au lieu aider bino ko comprendre yango nga na ko s'attarder wana te eza vie privée nang yanga na yaye autre pe toboti mwana akozala mwana na yo te aotikala mwana na biso. Donc voilà, c'était la dernière. C'était la dernière, merci. Alors on va prendre une série de 3 questions. On va commencer par Kaki Akewa, Toto Weekend. Arrêtez de Pia! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Bonjour à tous d'abord. Bonjour. Donc bonjour, c'est Toto Bomongo, Toto Weekend, Kid 24. L'artiste est bonjour. Innocent, ça va? Moi, la question, ils ont dans vos modalités. C'est tellement simple. Moi, je vais venir nous rejoindre un peu. Je parle surtout par rapport à Repo. Moi, je parle par rapport à Repo, mais pas sur la vie privée. Moi, je voulais demander Mortel 06. C'était aussi l'une des questions que j'allais demander, mais déjà, quelqu'un qui a anticipé, ça va. Dans le cas, il y a Mortel 06. Est-ce que featuring est entre toi et Repo? Ils ont tout isaté. Ma deuxième question, moi c'est plus aussi que de côté là. Inosbi, depuis que vous êtes avec Repo, Inos, ça va concentrer. Oui, tu as le téléphone noté, s'il te plaît. Pose la question, c'est bon. Téléphone. Non, c'est bon. Au comprendre. Depuis que vous êtes avec vous vivez avec Repo, moi personnellement, est-ce que aujourd'hui Repo, il est sous responsabilité d'Inosbi par artistiquement, musicalement. Et Yomoko, pendant que vous êtes avec Repo, est-ce que Repo a redressé ou a mati? Et on peut demander aussi, est-ce que la carte c'est Mortel 06, il y a un featuring toi et Repo autant Moussoussou et Popis et Bilomba ensemble? C'était juste ça ma question. Voilà. Merci. Makangila. Je vais répondre 3 ans après. Voilà. Bonjour Innocent. Bonjour ma soeur. Ouais, Priscilla. Si tu peux regarder aussi les caméras en même temps. Voilà, Priscilla Makangila, la voix du peuple. Voilà, ma question est celle de savoir, sûrement, dans la mortalité, et j'ai une question à poser Innocent par rapport à concert naïe à village Temba où tout le monde a été d'accord déjà au départ et namaramunion so ikomela Innocent onion soto yoka par rapport à grand frère nayo ali poupa et tout le monde Innocent na kati ya concert ya village Temba au bandai koyemba na ba fan o ezali que bato s'attendait nango te que Innocent ko immortaliser Fali ozoloba bato bazozongisa et tout et à la base déjà, il y a la communion, na fan na yo, na concert no ya village Temba, il y a immortaliser Fali pour pas déjà. Au bas ba vous avez na guerre kenda kezongaki et ma deuxième question est Innocent Balume. Mingi ba ebio ozali artiste et jeune leader, je peux dire, mais Batoumi va considérer Innocent as artiste il y a un festival, va considérer un festival et tout, et du coup tout le monde au Tchépé bar Nicolo
koponi concert na village Chantemba au batutu bayaki ba soutenir yo mais na remono que musicien betara ba concert comme ya ba festival maramebele ba moni obeti concert population payaki pour le innocent concert ani mingi par rapport ya ba na le bayaka mais tout le monde qui ba parents bayaya ba te belé bayaki pour soutenir yo déjà par rapport à ça innocent je peux dire déjà au commune ici kango au batane ko s'attendre était que innocent pe à quoi peut ko chabar likolo par rapport à ça donc voilà. Merci. On va commencer avec la question de Kaki Akewa. Mortel 06, le titre fait peur. Le titre fait peur. Est-ce que vous avez conscience en gros? Et surtout, morceau, surtout, tube, surtout, au Bimisa, au Bandara, qu'on considère comme album, ou bien ils ont un titre isolé que Siko Yonde, et un album n'a contenu à Sika. Merci pour la question intelligente. Mortel 06 n'est pas un titre qui fait peur, au contraire. Dans un sens, il y a qui mortalité. Il y a beaucoup de mortel parce que l'album est mortel. C'est un album vraiment qui est très lourd. Je pense qu'ensemble avec mon équipe, nous avons fait un très très bon travail que vous allez découvrir le 26. Et en tout cas, j'ai trop hâte de voir les réactions. Par rapport à l'album, parce que pour répondre aussi à d'autres questions, directement, c'est mon premier album officiel. J'ai dit ça parce que effectivement, ça fait plusieurs années que je suis dans l'industrie musicale et beaucoup de gens ont toujours des confusions. J'ai eu à sortir beaucoup de titres, singles, j'ai eu à faire EP plus venanga kaki akewa a mentionaki plus ezaki na 5 titres boye na kati wana nde banzembo neti bazobeta mabe ezala lelo buka lelo lamba lelo mon boulot mur nasala pe na mixtape tant période nazala na États-Unis depuis 2013 boye natia ba contenu ebele na ba plateforme ya ba téléchargement siko oyebi quand on n'est pas encore on sait pas encore vraiment très professionnellement ce qu'on est en train de faire communication qui ndaka en vrague nde batutu bazwaka yango na ndenge na bango ne omona okuta ke moto azoyebiso ke inosa azalaka na album mpe aza na baconviction na ye nyonso wana c'est parce que quand on mettait beaucoup de contenu sur les réseaux ezalaki na façon mpe tozalaki communiquer le yango mais ezalaki album te. Et aujourd'hui je suis fier de vous dire que ça sera la première fois oyo nabimisi consciemment et professionnellement et officiellement album nanga ya liboso. Donc j'ai trop hâte ya komona ba réaction ya bato. En tout cas je peux dire ça, j'ai fait ça à l'ancienne pour là genre ba album ebandeliti suka ba titre challenge ka na kopesa ba écouteur ba auditeur na biso eza na ba commentaire au lieu ba bandanga ntuka neto zaka na ba mauvaise langue parce que moi je suis victime beaucoup ya ba mauvaise langue. Au lieu mutu abanda ko chrétien magambo ça n'a rien à voir na musique ngana ko lukaka challenge ezala mutu avalo bailoko atanga nana takombo nani nzembo ya mabe o awa oyembaki mabe to titre oyo eza na sens te eza na tina te. En tout cas na lingi wana ndeza ba débat parce que vous allez comprendre que na carrière nanga bato ebele balukaka batia brouillard moko sur les côtés travail, les côtés qualité de son, les côtés qualité à image, les côtés concept. Na makambu nanga ebele les gens ont toujours tendance à retia brouillard sur musala wana qualité wana. Mais au moins plus bato ba opesa ka lumière ka na bilo moko ya stina te pona kolakisa ke ye za ka boy ye mingi YouTube ye azarote ye boy. Maintenant ngana lingi na étape to bandi parce que za étape mo za crucial na carrière nanga challenge za moko to lobela musique awa embaki mabe pona ni titre eza mabe mélodie o yango te na lingi peza ba débat na donc to kende peza na contenu ya album. Et puis l'autre question c'était l'autre question de Toto Weekend. Mortel 06 va connaître un feat avec Rebo. Deuxième question,
depuis que vous avez collaboré dans Rebo, selon vous, Rebo a régressé ou bien niveau Naemati? Par rapport aux détails, d'abord il y a l'album Mortel 06. Je vais préciser une chose. Détail Moko Onakope Sabino, c'est un album de 15 titres. Mais pour n'appeler Sabino détail, il y a titre ni neza nakati, collaboration ni neza nakati. Je vous laisse découvrir ça le 26 décembre. Nga boyebi na yeli bino te na communication à bientôt mon album. Na yeli bino na date mbala moko. Donc moi volonté wana ya ko pesa bino biloko eza déjà prêt, donc style bino assiette moko eza déjà prête. Volonté wana eza, donc souffrez en silence. Bozela ba surprise na bino on a bombeli bino le 26 décembre. Donc ba détail penza ya kati. Seul détail na lobi na ko pesa bino sikoyo eza album ya 15 titres. Par rapport ya depuis toza na Rebo comme Atatoko Kitanae, ça c'est pour les fans, c'est les fans qui voient. Mais c'est pas à moi de dire tout ça parce que voilà, bino ndebo na ebi entre biso nyonso awa toza na bato ba sepela na Rebo makasi ba msusu ba sepela na boye, mais ça c'est une décision ou une déclaration que les fans peuvent faire, pas moi ou même un chroniqueur, je m'excuse. Donc voilà. Merci Priscilla Makangila. Au village Chetemba, la toute dernière prestation publique au immortalisé Fali Poupa na refrain Moko, alors que selon Badir Naye, Bozalara couteau tiré. Et ça la grande ndenge yo yemba ina public na ba tigre en immortalisant griffe ou pas, ba griffe plutôt. Et puis deuxième question, artiste et ba festival. Ben artiste et ba festival, mais ba mon village Chetemba, ba parents baillé, bana baillé jusqu'aux petites heures. Est-ce que au commis ici Kango bazero salowa ba reproche? C'est des bonnes questions aussi. Merci à la sœur, comment elle s'appelle? Priscilla Makangila. Merci pour la question. Moi, je précise une chose. Au village Chetemba, c'était mon concert, ma prestation. J'ai joué mes chansons. Je ne vois pas la raison. Parce que voilà, j'ai fait une chanson, na sali dédicace à l'artiste, et puis mon côté, na sali dédicace à l'artiste mi balé, puis na sali dédicace à l'époque à gouverneur Nabiso Julien Paloukou. Donc, je suis en concert, il faut na yemba banzembo ndenge ezala, parce qu'au côté nous on est toujours choqués quand on voit quelqu'un faire ce qu'il a à faire. Et là voici Kaizaki wanate, donc je faisais que reproduire ma chanson nanga en live et puis c'est tout. Par rapport à cause à l'appeler artiste à festival, je pense que ça c'est un problème qu'il faut jeune nyonso base à la conscience na distraction ba vie na biso mususu bazolinga batia na mitu na bango. Moi je suis quelqu'un, j'ai toujours été très protecteur. Avant ba jeune na biso belé ba besoin visibilité baza nango lelo. Je me battais beaucoup parce que moi-même j'étais victime. Il y a kolukaka elo nyonso sali. Poza na industrie kaka ozana ba semblable na yote, il faut pas dénigrer yango. Et ça m'a permis d'être très fort parce que nayaki na kin na esprit moko boye ozana o kimia olinga na o problème te, mais Kinshasa et esprit nanga moko sikwa kozala combattant, donc ozawana pour nous protéger. Oh déjà si au sali motoanya a nyatela ngote yopo tikala wana ozotala. Je vais vous donner beaucoup d'exemples par rapport à eloko wana faire na biso lobby. Aujourd'hui être appelé un artiste de festival n'est pas un défaut. Et je vais vous rappeler que tous nos artistes sont des artistes de festival. Bogoloba, pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, je vais vous confirmer naba tutu ba otalango ba kenga na lobby. O bobenga za artiste à festival à lobby. C'est de la simple jalousie. Vous savez pourquoi? Na âge ya muke. Oye obandiko obimi na nota album te.
osali na ope eloko ya danger te oleki mpe bato te oye kaka na idéologie na yo esimbi obandi kosala ba gauche droite oke na bamboka ebele osali nzembo obimi kaka na carrière obandi sika me obandi kosala ba champ planétaire donc nzembo ekei etiki mboka eza na lingala les gens commencent à t'appeler dans différents pays oyo bavie na yo mosusu bayebi ke mpo bakoma kuna basala baalbum bakenda kobeta baplayback na baplayback bakenda kobeta bafestival na bafestival mais kaka mpo yo oza moke bamoni eye na mwa rapidité boye babandi koluka badénigre passé mpe na bango eza mpe passé te mpo na présent tous les artistes ya minene na mokili tous les artistes ezala ba Beyoncé ba Jay-Z ba Travis Scott ba Nigérien lelo boy ba Wizkid ba Davido ba Burna Boy tout le monde ba vient na biso tout même awa ba vient na biso ba Koffi Olomide des gens qui sont aussi réfléchis et qui ne veulent pas détruire la mentalité à Bajel. Ils savent à quoi sert le festival. Festival, nini boza média. Essayons de revenir un peu en arrière. Combien de fois les leaders na biso baleka na ba Caribou variété, baleka na ba plateau na bino, bazo tout est la tolo ke bakebeta na fespam ya Braza. Et ça festival to festival te. Combien de fois baleka po baloba to beta na femoa ya Abidjan o ya Magic System ya Asalfo. Combien de fois baleka po ba kende tout à tolo ke ba beti ba playback na ba soirée privée ba joueur, na ba soirée privée ba président. Quand comme il y a Inos Bio et Mbangu sans album sans le cas banze bobi misa moko pe et ça bitumbana ba album mususu et comme festival les amabe playback les amabe première fois beti concert naie nga obimisa nga par exemple que kobeta na nini Chetemba et là il faut tia bar likolo pour moi c'est une insulte je m'excuse c'est une insulte parce que nakola na beta d'abord musique live avant na nakin ngana ba frère na to beta musique live quand on me dit que ouais yo ka ba playback bino ba jene beta la live te live ngana kola nango so ile lo boyo ka musique ezo se métamorphoser batuna batu bayebana kana registre na bango. Moi je dis ça à tous les jeunes artistes parce que les lopé comme nini là on est en train de se moquer de Inosbi. Parce qu'avant moi j'étais protecteur ya ba jeune artiste belegnos parce que bazaki très faible parce que bakalonga na zaki kozwa et zaki directement ko affecter pe bango parce que j'étais presque le seul na milieu oyo ka ba viende ba na ba opportunité. Maintenant to comme pe na ba opportunité en termes d'abord de visibilité. En playlist na ba fête nyoso ba boîte nyoso maintenant c'est tous les jeunes qui cartonnent. Mais comme si ko oneti inos bofandi na na kin asa makambo na bino pe bosala ya bino place beaucoup ti bazo se moquer na inos petit wana kuta ba festival elo ba grave ezate petit wana ba playback na lingina loba ba jeune artiste wana nyoso o bazwaka plaisir ya ko se moquer na inosbi tango ba loba ke ko beta playback na eza mabe ko beta na festival eza mabe baza ba bête. Oui, pourquoi? Parce que on est en train de vous dérouter vous tous. Que bosala elogote ezana ba viem so ba ebike nzela o mwana wa yozwa nde place biso tout to leka na pe tozo continuer ko leka siko poto troubler bano nyonso batika la bakizengi il faut to bango que festival les amabe playback les amabe pourtant ils sont conscients que Wizkid sans même danseuse attend ici 20 000 places 3 nuits à Hollande na ba UK ba osala ngona ba bar na boy partout na Europe. Biso to la à Paris, bamsu bombe tango partout na États-Unis ti biso ga France. Siko ba jeune wana tout oyo ba mona ke opportunité ko se ka petit wana yango wana. En tout cas, je m'excuse mais c'est la pire bêtise parce que je vais vous dire une chose, il y a pas une seule chose oyo jeune artiste ya Congo akosala onga na salaka ekitisae. Il n'y a pas une seule chose aux jeunes artistes, bon retenir en gros bien pensant. Une seule chose aux jeunes artistes, aux ana moins visibilité na kina, oh akolanda ke ino sa sala ki beso ngape na sali boy et okitisanga jamais. Bazo bengo na respect nyonso okende beta na ba festival a minene o na muta o dérouter bino ke ezaka mabe.
arivaka ba festival wana ba Afro Nation wana place ba anglophone baza yo pe oza omona ba artiste oyebi ya États-Unis bazo beta avant yo beta bazo respecte yo batu na mboka kuna ba discuter de te na ndimi te petit wana ba uche na liste awa eza niveau na ete ba vie wana pe o ba derutaka bango ba arriva ba opportunité wana. Mais on vient vous dire ouais festival des Amabé même muto a lekande na karibu variété lo bato to beti fait moi to beti fait spam tout ça là bas spectacle na ba festival on a danger. Vous allez comprendre que c'est la pire distraction pesa mutema mabé na jalousie. Et puis pour finir vraiment sans vous mentir c'est pour dérouter ba jeune et ça que bino ba bino na ba nostalgie ba live ba quartier là ba live ba wenge ba ebi ba toyo format na bango qui nous présente quelque chose de bien, il faut tomber dans le groupe na bango. Mais ba jeune alelo biso ba yebi biso ke bango baza pe na moi fraîcheur moko boye bango bana banzila ba whisky ba Davido soki azana makoki azana pouvoir wana obeta live toko betsa pe neti ngande ba benga ngeza selon demande so ba lingi live neti na Cameroun na le 31 décembre na zokende na équipe nanga mo ba basengi live ba yebi na beta ngo batala ka ba vidéo nanga. Mais ceux qui peuvent aligner playback, nga problème kabo respecter caché nanga za bobo changa na hôtel a bien équipe nanga na nani habite tous na bien donc tout carré. Si ko soki oyebisi jeune moko boye OK na remeta playback wana te petit wana oyo Sabino Soni yo moko beta ba playback bazo benga yo OK ka na sako dona manager. OK. DJ kututo okuta eka sur place. Ba viona to basala ba ko dérouter ba je basala biloko tisikoyo. À cause de cop moko boy ba bengi na soirée privé bazate na kiobeta la playback na bomoni mutu loketo soirée ici mais so yo zala inos po monique ya zo ngona pété azana album te yo souffrir pour ça ba kambo après l'équipe banzele et comme non vous voyez et puis c'est la même chose même na façon ya ko présenter oyo biso tozo présenter que ça soit la musique façon ya ko ça la promotion aux autres avec ba jeune par exemple que kosa la promotion na YouTube eza mabe kosa la promotion na ba Facebook eza mabe au moins bobo yebi babilo wana babilo sponsorisé tout ça donc yo yebi déjà que bon makambo yo nga nazana moi suka carrière nanga je n'ai plus rien à perdre zela na distraire ba na autre comme ça ngana tika la le seul qui va faire beaucoup de choses yo sko la ça bango ka que moi tout ce que j'ai fait c'est vrai ya batu mususu nyonso eza lokuta tu cherches quoi si c'est pas la jalousie si c'est pas motema mabeka ya utala bana na to batala on a TV ba reva yo so si bango eloko ebi ba uzana faible Burkinabé moko to Guinée moko oyemba lingala fierté nanga ya moi soki nazongi na kini ba oyebisaka ko beta na chetemba eza challenge insulte ya moi parce que bah c'est pas là qu'effectivement quand on est banni ba fan nanga baza ebele nazana ba depuis ngana benga nazo ba invitation tina na ba présidence o ebisanga ke grand prêtre Fachi a mwana muke non a c'est pas la musique nanga a invité ngana se produire par exemple na résidence na et puis au bimika par exemple na oya okuta batu moko na quartier ba lo bake ya za artiste bana mike o comprendre niveau. Donc, nakenda tina ba Guinée équatoriale, président a invité oya koyemba nzembo na yo. Il y a grand prêtre Quadraté, il y a Werason té, il y avait la ministre Salvatore té. Ba bengi yo yemba eloko na yo mo ba sepeli na mo. Donc quelque part, vous-même continuez à développer. Partir est très important. C'est pour tous les jeunes artistes et aussi pour les vieux oyo. Ba magamba osala. Alors, on a une question. Mortel 6. 06. Moi, déjà, faut tout ça dans nos répétitions. 06, il y a 6 quand même. Il y a 6. Alors, Mortel 06. Pour expliquer la signification. En fait, pourquoi tu dis très haut? Et puis, en voyant, Mortel est dans la pembe, et puis 06 est dans la bouche. Parce qu'il y a d'autres signes de l'eau, que moi, il y a comme on la confusion. Et là, on va expliquer très bien pourquoi on n'a pas posé cette question. Deuxième question, Zali. Ce qui est là, toujours pour par exemple, après 50 ans, aux athées, parce que vie, après 50 ans, après 100 ans.
bana bakoyebeta musique to bato bayoka musique bakokanisa inos bi na nini, c'est-à-dire que vie tant osali na musique balebo sa album no yango yo mais lorsque bana bakoko na biso bakokanisa inos bi na nini par rapport à la question de Tony. Merci beaucoup. Merci. S'il te plaît, s'il te plaît. Fanfan. Fanfan, s'il te plaît. Neymar Bongama. Ok. Bonjour Inos, bonjour à tout le monde. Occupe la caméra. Bref, la question est celle de savoir, Inos, d'abord, pourquoi ça a pris autant de temps pour réaliser l'album? Le projet, tu l'as pensé quand? Tu as pensé le pondre c'était à quel moment? En début d'année, c'était Yakaka Mikolo, tu as commencé à travailler depuis quand sur cet album? Autre chose, c'est le titre de l'album. J'ai l'impression que tu ne nous as pas donné beaucoup de détails par rapport au titre. Mortel 06, est-ce que ça a un sens précis par rapport au titre de l'album? Autre chose, qui produit l'album? Est-ce qu'aujourd'hui, Inosbi, c'est toujours Afro-Congo, ou bien il y a une structure derrière qui accompagne l'artiste qui a produit l'album, ou bien c'est par tes propres efforts ou avec ta structure? Merci beaucoup. Merci. Tu passes le micro à Tania. Neymar. Ma deuxième question. Innocent, aux biso qui est aux Zawana, Mortel 06, les Zawana, pour la groupe na Mokuba. Est-ce que dans le groupe na Wana, tout le monde a bango pay, ma live? Est-ce que dans Mortel 06, tout le monde a musicien à yopé, accompagné Innocent na live, na mambo belé, na clip? Est-ce que vous pouvez faire biso moins idée pour que ça merci? 06 c'est ça. 06 c'est ça la rouge. Pourquoi? 06 c'est ça code nanga. Wana. 660. Na lobby 06 c'est ça code nanga. Donc Mortel, c'est juste que l'album est vraiment mortel. Oza album à liboso ya Tigre. Donc bon même angote na makamba léger. Mais bon banga pété en même temps. Moi j'ai seulement hâte de voir vos réactions le 26 décembre parce que voilà. Ça sera notre première expérience. Là, nous sommes en masse. Joue la sika. Joue la liboso. Joue la liboso. Donc, vous avez moi, bilomba est timide. Na makamba ba album. Na makamba makambo. Déjà, tu es bana makasi. Tu es bien na ba ken pia la bazawa. Première fois la mona ken pia la mais donc depuis la lobela makambo. Mais tu es ban pia la ba mususu awa. Donc, en fait, je veux qu'on commence une nouvelle aventure. Par exemple, dans le Bélé, ouais, polémique, ok, mais dans la première fois, on a album. Bon, ça a effort. Quand il y a beaucoup de abonnés, bon, ça a fait challenge. Bon, ça a débat sur la qualité à Moussala. C'est trop facile, il y a la polémique. Je pense que c'est pour ça que Belé je pense que petit à petit, va disparaître. Parce que polémique, comme il peut Belé, Bobo Sani Golobela, Missala, qualité à Missala. C'est trop facile, pour toi. À mon 06, à Balusango, comme à 666. C'est trop facile. C'est trop facile au seul album, au tché date, balobi, et ça pour un jour boy, moutalobi n'a pas l'autre. Donc polémique pour Nanga, namonaga, et ça trop facile pour vous de développer. Pourtant, souvent c'est pas le cas. Si on a challenge Nanga ezala, na bino batu ya polémique, na batu ya série, na batu ya nengenyoso. Challenge eza, les visites album est bien. Tout ça là débat qualité à musala. Clipo eza mabeto eza bien. Nzembo ba parole, ba mélodie, ba concept. Kuna ndenga na lingi siko tokende, na lingi pesa l'aventure ya sika.
Et une autre question, c'était... Voilà, œuvre nini bawana okanisayo na bakoko. Une question de Gabana. Merci pour la question aussi. Je suis un artiste, je suis un jeune artiste. Makambouya dans 50 ans, c'est un peu trop dur de l'angaï. On a développé ce qui va tout dans 50 ans pour retenir. À part que je suis sûr qu'au moins, bato bazala période ande biso lelo do beta masolo ba vena biso ba wendo kolosol ba koyeba ke un jour jeune moko aya azala kinoate auti bagoma na baswahili na ye ayekoli lingala abandi kosala mpe batube na lingala oyo etengama asali basuccès na ye ya danger sans album il y a un style au Afrique peut valider Afro Congo jusque là c'est ça et puis pour retenir que c'était aussi un jeune avec un grand cœur à la fondation à Salat Boye pour na batu en dehors ya makambo musique jusque là parce que tout ce qu'on doit retenir de quelqu'un et ça babiloko azo sala. Je ne veux pas vous donner des espoirs ya makambo nanu na salité que batu ba retenir que na sala boye na zwa micro boy na balusi yango ekomi avion te batu ba ko retenir on okoko sala si c'est dans 50 ans ou dans 100 ans soit quand on doit marquer époque na les gens vont retenir ça. Je pense que c'est une question aussi qui a sa réponse déjà à elle-même. Effectivement. Fanfan Soupi, je pense que le titre détaille aussi l'album est tellement mortel qu'il faut attendre l'album 06. C'est le code de l'artiste, il est en rouge, habillé en rouge, il ne faut pas poser trop de questions déjà. Et... Hein? Voilà, pourquoi est-ce que le projet est autant de temps? Ah, la question qui est fanfan. Des fanfans, ouais. Au fait, je suis un artiste. Et je vais vous dire une chose, ça c'est par rapport au Psychoyo, à pourquoi je voulais sortir l'album. Normalement, Boye Binga, c'est rare mutu asala ba makambo na etant ebele boy asala pe ba succès na etant ebele boy sans album na mboka na biso toyebani boyebi bien genga posa album ezalaki te posa album ezalaki te mais ba griffe nde balobi et si tosali presque ebele penza ya ebele avec nos singles au batutu baebi to betaka moko eke world to betaka moko eke world siko ba griffe nde ba exiger après observation na biso na équipe que voilà Tigre ça la biso ba griffe album donc ça c'est vraiment un album sur demande. Yangonga, j'ai trop hâte et puis je suis très à l'aise parce que dans la challenge on a dit que oh album est aussi batté, toi album est aussi abouté, album pour nanga est simbi déjà en avance parce que les albums oyo batu bazo zelango de basenga kike na sala yango. Et comme je suis un artiste, c'est question de faire le choix et de se concentrer, de méditer juste un peu parce que musala banzembo ya bien, ba clip a kitoko. Et ça, Moussala, depuis Boye Binga, je ne pense pas que. Yango na lobby, beaucoup d'enga na baïta pour Ezo, il y a la carrière nanga, et 2 mois au fait à parler plus. Personne m'a connu, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Jideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.